mbote na biso nyonso o tolandaka to pe tolingaka chaîne na biso ya famille Libota News et télévision. Bonjour, bonsoir na bino partout où vous êtes dans le monde entier pour nous kolanda biso vraiment en tout cas to pesi bino mbote et utie pas moko ya bino ya famille Libota balobi shalom à tout le monde. La famille toyeka nde to mesana balobi internet eza kozika mais pour na biso en tout cas to bangela ngote tolobi belle vie ou rien, Poutine ou rien. Et vraiment opération balobi opération des mères yela biso ba voice nyonso tiela biso na mesa tomi yoka to yoka yoka ngo ko sala biso tellement kitoko to leli yango vraiment to na posa tozo ba preuve na to sisa kambala moko ya babi faut ko sisa mbala moko ya ko bombaka boye to lingi na biso te to zanga biso to sila na kambala moko histoire ngo pe et si la mwana asala chemin na bongo te famille Libota bongo balobi toza na makambo ebele tosola awa tomiko décortiquer bino totiela bino ba voice eza en tout cas restez branchés sur notre chaîne eza mosala na biso eza devoir na so tosala makambo oyo tokanaki totika yango tokanaki vraiment kobetela yango ctt mais ata tobeteli ctt badeko nanga eza déjà sur la toile donc toana eloko osala te il faut ka atoya koloba bato bazolobaki eza soni na oya na sirbino na beta na moi mukili sur la film na biso famille Libota s'il vous plaît film na biso les chemins du chaos eza sur le marché sur Bellevue TV tokota tokekota la film pardon la famille film na biso ba vie eza mukie na ebisaka bino totika kozala panique atoza panique na likamo be mekota na film etala film makisa la vie parce que panique oh nyonso ezoleka na réseaux sociaux oyo Maman Bellevue une fois kaka moni ne ka ba vie ne eza na ya komata en tout cas esa le lo moti alors pour to pese main fort na lo bana bino tokota na ba film totala to makisa ba vie e ko sala Maman Bellevue eloko moko ya malamu akokipe kutu makambo te so bolinga kipe makambo oyo yango asengaka biso famille Libota focus po totala te to s'emporter na makambo ezoleka na réseaux sociaux makambo ezanga tina eza ata na mutu na makolo te eza par rapport à jalousie eza par rapport à matalana eza par rapport à mutalinga qui azalaka ye moko dondo a régner donc il y a plein de choses à parler. On va mettre les audios. Voilà la famille. Alors, film la biso babi les chemins du chaos. Tout le monde ndenge expliquer le papa Patrick. Papa Patrick topé qui c'est qui moi ça soda. Ya tiki moi si na ekune yozo rene ti bobo tine mwana. Bo tan akoyeba ki mwana wana azaya yo. Papa Patrick. Film oyo eyande matata. Film mo kitoko, baleson kitoko, mais tozo ko tala te. Bon moni distraction ba ko tiela biso pa bato. Ben côté la toute distraction pour que tout la film était là j'ai pour que la film était pour que film quitta donc on va parler déstabilisation ba lika ba déstabiliser Bellevue tina so quand même bolon até ben va dans nzambe ben va dans moi na nzambe do boluka na bino dans 4 chemins nyonso botika la kolonga Bellevue. En tout cas sans avant de continuer histoire na biso parce que pena makabebela olobela ouais famille Libota na rolukano na chana no élément oyo to yokango nanu so to sisi ko yokango ndi to meka ko décortiquer mosusu pe ezali to koloba na epsi no lelo vraiment to na mama kambibila koloba voilà to meka na ko cha partie oyo eza partie ya des mêmes aloba lobaki tozo analyser par rapport à la famille Libota oyo ba mona des mères aza mosantu ba mona des mères qui ayaki des mères aza mabete eza juste que pour ba charner ya mwa koloba no ya azaki na motema na ye ando luka tcho moko boye po bimisa ata ko du tcho mona na kite de mère ngai kaka bimisa alingo finir par ko bimisa alors to landa ba ndeko na ngai obawa sera ko citer ne lo moko na ko détenir belemo à Bellevue nazaki proche ya Bellevue très proche peut-être que les Katadi na mundir bana yamster parce que mundir bana litadi ne bazana kuto yam solo mula mundir bana tadi bazana kuta na Bellevue bisiko wana ko yebate bon est-ce que Bellevue na kende fuka de na yeba no bisiko byo belenga na ndo suku kana munyango isalami na ebete mais de la même manière que na ko détenir belema yam si atadi ya mundir ba ya ba plainte na bango ya sara ya ba plainte dans mon téléphone nga c'est que là, il y a des éléments qui sont Bellevue. Et peu importe l'élément que je crois.
Voilà famille Libota, demeure à lobby, à zappé belema ya Belleville. Ndenga zana belema ya ba mundir ba ya batunyo so azappé na wa Belleville. Siko yo salaka plainte te yo tikala ko sala plainte fika morte. Au moins te que yo za mutema mabe. To qui pas tout pas demain yo za mutema wa vrai mutema mabe. Parce que ba ndeko no bo vanda kina bango ensemble ba ozo lo kwa ndeko na bango ma sœur, tata mwasi. Yo pour le bas ma belle mais bazana idée wana te ko enregistrer mais comme le niveau tu enregistrer baron ah motema mabe ah pas motema mabe le monani alors bazo côté o ba côté par rapport à quoi oza motema mabe oko détecter ceux qui ba voice à belle na sens ni bezim ta tinta ke o sala ngo o bombele yango eza lokola testament to ozo sa na volonté na yo moko. Pour tu enregistrer belle vie que habité si quand on a na bombe na zana ngo zana ngo na bien taper ça que poser attacher des presse zo maloba oh bomba ngo et ça le quoi testament na la tiki to eza yo moko sala kango belle vie habité c'est être méchant des mères aux âmes méchantes aux âmes très méchant trop même yaya et le connu oh yo bale ko s'attendre ton alors mais ko enregistrer belle vie. Parce que vous avez un bon terme, donc c'est que vous avez un projet, vous n'avez pas belle vie. C'est que vous avez un contrat, vous avez maman, ba matière no peso bime, ko banga na hote, ba matière no peso bime, donc yo pe no ozana, ozaki no pe, eza na ndenge no ba comportement na yo yango na. Parce que ngape le na zipa efre que yo obanda papa capable bo kabana capable obimisa pe ba nini ya biso pe to koyela yo kaka, ko banga na hote. Biso pe toko ya toya ka ndongo déclencher guerre en toya a motema mabe de mer a pas motema mabe mutape sur confiance na ye azo le quoi petite sœur na ye hein ape sur confiance yo zo enregistrer l'intérêt nini l'intérêt ni faut ka moto enregistrer ka et pour le besoin mutaba matière makasi pour moto zo mutaba matière to za l'intention ko enregistrer muninga te. Tellement dans l'internet, aux hommes de ma matière, on doit enregistrer. Pour biso to ba internet to sola na ba no to zo idée on a été enregistrer. Donc yo zo enregistrer ce aux hommes de matière. Homme de matière makasi alors pourquoi bo wangalaka? Pour la ndu bo wangalaka. Hein? Et le ko zo se zo mwana biso ba to zo wangalaka yo hommes de matière, to hommes de matière. Aux hommes de matière. C'est vraiment regrettable la famille. Pourquoi? Pourquoi être méchant comme ça? Méchante comme ça. Et puis associé avec ton mari. Associé avec ton mari. Si ko likambo oyo ya Sarah. Bino bato bozoya kolobake. Et ya solimite. Sa bino biso to yo ka solite. To chikala pe ko yo ka solite parce que to linga belle vie de vrai. To linga belle vie de vrai. To yo kaka sonata mukite parce que mutu nyonso atongaka. Oh le bika tonga ate atombla musapi na ye. Mutu abike nga bana na botama na tonga te ngani na abwe na lobela mamba batuti akosi. Biso tout to tongaka. Alors pourquoi to bamba belle vie mabanga? Ton yeso lo bana mwasa ndumba soki bibilo bosala onte bozo ba belle bana ko abamba kazalaka te. Mutu azalaka te. Pourquoi to linka ko lo bamba biloko ba ninga osi to to msubiso moto osala ngo kuki ko leka kutu ya belle vie. Mais pourquoi toujours pointer les doigts sur Belleville? Hein? Sur Belleville. Demeure l'eau yo sali nzamba futa. Parce que le sacrifice au Belleville sali po zala. Au sali là fali au sali ba te belé. Ba tika la ko récompenser au bonté. Parce que même maman famille bota, tout ça qui au cœur. Au cœur. Mais au foot biso oh quoi au foot c'est pas grave c'est la famille c'est pas grave maman yo moni lelo dondo moni lelo beti ba des ceux qui ba 20 ceux qui combien na YouTube et après avoir qu'on salir réputation ya belle vie après avoir qu'on filme sa belle vie sur internet parce que tu étais consciente de tout ça après avoir qu'on filme sur internet on va dire qu'on s'attendre à la ligne. Obale ko s'attendre na ni famille botani na ba yo vendre lo penza na makamone si yo site batebele ponga derrière na comprendre ki batebele ba comprendre ki langage wana to bande ko comprendre le batebele ba tali famille botani ba tali
Moutou a sa famille, bote assir, jamais quoi accompagner Demer parce que Demer a un boum mabe. Acte à saluer les actes à mabe. Ma solo ya Sarah, eza na date ya date nini? Et y a une date où tu as une date à mars. Oh, Sarah a réclamé. Peut qu'on réclama qui wana peut-être ezalaki a salaki promotion mais ami vela qui on bon tina makambe bimi de ça le qui peut belle vie. Ya wana a réclamé qui c'était juste ça mais déjà Sarah déjà a fait kabona qui dans la belle vie avant que tu yo. Azala sous na belle vie qui peut contrat qui juste oh to bien ka lokola mbongo moko boy na cadre promotion oh Sarah ba ko sala. J'espère que biso to famille bote to mona ki na moment moko Sarah ba tonton mundi tonton Tali ba combien ko sala ba promotion makasi ya film Sarah zo tinda batu boke kota la film bo kota nga na so kote bino pe bo kota parce que na moment les équipes va vivre vraiment ezaki ya kokita ndenge ba vivre ezaki ya kokita alors maman Belvi a solo qui na Sarah na cadre wana a fouté qui na cadre wana ton Sarah va ça la promotion bo ça la promotion il y a ba film maman Belvi azaki na posa ba communicateur juste pour na ba promotion film na et non ba film de batou elle a jamais dit cela elle a jamais jugé azala ba déconner parce que to zala bata mayeli ce qui le demeure ba kaboy na Belvi za pona aboy ba film de batou demeure azo sa ba analyse sur ba collègue na et ça dit que Belvi a boya pe lelo ba carbone baza séparé alors boni nda ko linga Sarah fingele bato ce qui coûte oza tacher les presses ne oyeba ki makam na e ba carbone ni pona likambo wana bon ce que pas Sarah que ko futa Sarah mbongo nde po afinga wana salini asale lokote tozala bato quand même. Or, c'était juste que parce que chaîne à Sarah, et la chaîne moko et yebani, la chaîne moko batal le plus souvent. Alors, et là qui vraiment une bonne idée à kolobaki, bah ça il est ma promotion. Alors, biso tellement te yeba ka valeur na bisoté, mon Dieu c'est un ça musana zo mérité salaire. Tellement biso ba congolais te yeba ka valeur na bisoté, bah oh bozana ngambo yebi valeur na binoté que ton on ça musana mo beton on ça mo promotion, bah zwela ngo li fouti. Attention que les salaires mais prime moko boye o ezaki ba o futo po o sala musala wana tellement ozolo belo ko wana bazwela ngo ozomona c'était juste ça. Alors demain quand tu es venu o éclaircir l'opinion o éclaircir ba touté kabale ko o tiki ba na suspense o tiki ba tout pourquoi o sali bon au point otiki batu na suspense pour que batu baloba o bakomi koloba lelo basali émission ki afutaka po yo bimisi donc osalaki yango nanko osalango siama obi nakende naoka bona oloba détail te pour que baloba kaka ke eza afutaka batu po Sarah finga sila n'est-ce pas que Sarah déjà ya koloba na biso ye azalaka na bacompte à rendre nde na sila azalaka na bacompte à rendre nde na sila ya banda kala toyebi biso nyonso afinga sila pour la belle vie kutuki bana ba compte à rendre na bango ba bisika na ba wuti bana ba compte à rendre na bango ça n'a rien à voir avec belle vie demain au solo li ma be makasi maman au solo ma be mo mobile no do tinda wana da pembe en tout cas conduire l'erreur a conduire l'erreur ma chérie a conduire l'erreur quelle méchanceté. Quelle méchanceté! Azo continue ko zwa mbongo tina moya lelo. Toza bata mayele. Demain, et c'est le mois qui avant showbiz. Yem tabane ko futa batu mbongo. Lelo akabwana na bango na batu nyonso. Siko to demain azo ko apprendre tout que Sarah azo futa mati lelo. Yo oza lisusu na belle vite. Siko qui t'a appris que Sarah azo futa mati lelo? Po yo za sokuna te. Moi, tout ça, tu as commenté, tout ça, moi, tout le faut réfléchir ça. Yo, vous allez se comment et puis continuer toujours. C'est que dans la montabé, mouton a un point d'interrogation. C'est que pour enregistrer qui moutonne, on a l'audace à kolobaki. Azo continuer comme un bon, ti na moment, oh, et bien on n'est Ozo mona. Et ça passe bien les colons. Ça fait très mal histoire, et ça a passé sur la tête. Et sungate penza pe sungite la famille.
Demain, aux ambou mamabe. Appelez mbou mamabe. Mbou mamabe penza. Oui, na bangi mokili. Na mokili to lia na banane to vanga na banane to seka na banane. Banane auto bengi ya biso banane. Parce qu'il faut même ma propre famille non ba trahir bato. Ba de kono propre ba trahir yo. Mais franchement, le monde est devenu trop méchant, trop même. Bato ba na humanisme té. Devant oui biko nga niveau do kam sanga tisko na ko digérer le côté. Au kam sanga yoté. Peut-être que makambo to quoi ça attendre non pas Sarah mais Sarah va le loko mon côté à Belleville et so là c'est pour ça que Zaki pendant ba bloc à Belleville ba preuve ba audio ba nini mais c'est bimisaka audio kutu ya maman Olive a salé atika pe kutu ko bimisa ngote et mon fouté ba ko garder ba relation c'est très important fouté ba ko garder c'est très important oh non c'est pas possible. Histoire où evangisi biso kimia, histoire où elobisi batu makamba kwa kolobate parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour le niki mta mabeboye. Famille bota, distraction te to kota na ba film na biso. To zela demera na ba audio demera to belelio yaka na ba audio etikali. Ata ba lobi ke Belleville ta boma ki lumumba les pères, ceux qui kabila les pères. To linge kakado o sanelo te yakana ngo to sila na kamba la moko to sengino vraiment demer pardon yela biso ba preuve yela biso ba audio wana nyonso kotike lo côté yakana ngo comme ça to yoka to mi sepela na réseaux sociaux to lata bilamba vraiment ya ko sepela na bango to lata yango après la vie continue la vie continue et ça passe. Famille de bota restant toujours focus. Tout le monde radio de toi ôté. Des mères, elle a été méchante avec notre maman. Mon talini maman a bisoté alini pe biso té. C'est clair. Opération désabonnée. Vous comprenez? Tout ça en cas bon ils a bien. Qui te remarque. Famille de bota tous à la forte. Tous à la forte, baby ba forte, ba pesa ba faible ma casse, tous à la forte, tous repasser les cambos et les cas. En tout cas, la famille na Tikibino, on se retrouve à la prochaine vidéo. La famille to continue normalement mon qui place yo. Bino baba ko bino bolo ba obozo matisa que Sarah ba futa ki finga sila bino bozo matisa. N'est-ce pas que Sarah déjà les cas na chaîne pour na loba ki atanga makamba ba journaliste ba 5 au Belleville futa rabango. Tous les journalistes, c'est 5. Oh, ben, il va foutre à ce que c'est la promotion. J'espère qu'il sera déjà ça le bon la chaîne. Boyoka, on met tellement bozaka à monter, mamabe. Les bonnes bosses, le quoi, les boyoka, le quoi, et l'Obama, le quoi, et ça semble. Bino boyebi, que ben, va aller au foot, bah, journaliste, boyebi, on te boyebi. Nana wa yebite, ce qu'on yebi, on te sait qu'on a réseaux sociaux, on a kanda, bouta, balon, ce qu'on yebite, bozong, à la vidéo, kala. Bozonga bomona ke Belleville bande ko foot ba journaliste ne ezaki reconnu abande ko foot ba journaliste na ye en offre parce que ba ça musala o musala était à promotion c'était juste ça promotion ndenge leki bande ko accompagner bazo pc ba idée o le lot de mère à pc c'est parce que a au salaire azo sala pas Belleville c'était juste ça ezaki non pour pas fingele batou. Alors c'était reconnu que Belleville andait au foot ba journaliste né. Les lobo nga bo sala ngo chantage mo be so pe andenge c'est comme si bo yeba kité que Belleville andait au foot ba journaliste né. Andait au foot ba journaliste né et non pour pas fingele ba. C'était juste pour passer les ba promotion musala na ye. Et ça qui reconnu. Les lobo suko po demer ay ko bimiso bo mono le quoi likamba sika. O ba andait au foot ça bo mono le quoi likamba sika likamba ça ya sikeza wana te. Ton sara ya ko lobake. To zaka 5 personnes bino ba misusu bo ba journaliste à Belleville. Oh, bazar reconnu, ça 5 personnes, nga tadi mundir ba des mères na yam. Stanga tanga ko boyo ka ngote. Bozonga na ba vidéo ya Sarah kala boko mona ngo. Pour vous dire que bozaka mitema mabe. Wa mitema mabe ti boluka bo panzaki. Tala bozo kata na TikTok ezaka ki mitema mabe si to yebi bino. Ya ki mitema mabe. Parce que bezo ande da ko foot ba journaliste na ye. Bon, on appelle la chaîne à Sarah bande ko sala promotion. Bino mona Sarah sala eloko pam. Ande ko sala promotion ba filmer.
asala yango aotinda bato mpe na live toke kokota esi ebandi ezalaki moment wana oyo Sarah azalaki azwaki mbongo d'encouragement na cadre ya kosala promotion eno na cadre ya ofinga sila bozala bato ya mayele moto lelo akaboye na attaché de presse na ye mpo aboya finga sila kaka moko wana na bacomédien moto alingi ata te atika kosala baanalyse ya bongo ntango asali bongo boni olinga te Sarah finga sila estce eza na sens eya na sens te mo mpe bokomaka bosala yango kaka na kimotema mabe mais en réalité boyebi na bino en soi leketu sa loba yango nauti kutu kolanda yango sikola ifivete azoloba bien Sarah na demere babengani mpo bezi alingaka neti bafingele bato bezi mpe alingaka te bafinga bato bayebi alors motu tu aza pembe na belle vie soko oye na cadre na oyo ya kofinga ozanoka mosika belle vie donc belle vie adobimane kaka mabe na cadre na parce que alingaka na ye te bato bafingele bacollègue na ye siko bato balingaka bafinga bacollègue oyo baobwaka bango boomona bango lokola baza banzambe problème te balobi vérité eyaka malembe lokute nde yaka lelo lokute ezoya ebele sur belle vie mais vérité koya la famille en tout cas na tiki bino